Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa. Chers abonnés, merci beaucoup pour vous capter biso na vie de province à Kinshasa. Je suis Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure. Merci beaucoup, chers abonnés à FM Télévision chez vous, chers abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à abonnés sur FM Télévision. Merci beaucoup à mon pasteur, mon papa que j'aime bien. Pasteur Jacques Kafoua, mon papa. Merci pour la confiance, la considération. Au Saninga Gloria Babé, la princesse, na FM Télévision. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, chers abonnés de partout, chers abonnés au Bolingaka FM Télévision. Nazawa Napo Nabino, Yaboué jamais Ezala, Nakata Magazine Nabino, Au cœur de l'homme. Avec votre humble servante, Gloria Babé, la princesse. Je suis là, pour beta masolo, ba histoire vraie. Oyo Batu, Baye Kosenga Biso Lisungi, Bakomel Biso Balobi. Tozali na makanisi, tozali na besoin, bosunga biso na likambo oyo ekoleli biso awawa. Au cœur de l'homme, lokola ezali solo oyo ezotala mabota, ezotala ezoloba mabota, ezoloba ba famille, ezoloba misala, ezoloba nyonso oyo concerné communauté. Yango wana lisolo ya mukolo ya lelo, cher abonné oyo bamemeli biso soki oza mpe na besoin opesa idée to mpe opesa biso makanisi komela biso wana na numéro eza na se wana, comme ça tokomona réponse na yo, tokozwa makanisi na yo. Babeteli biso lisolo, bamemeli biso lisolo oyo eza histoire vraie, esali biso pasi eleki awa na kati ya province ya ville mpe ya Kinshasa na district ya Tchangu. Cher abonné ya FM Télévision. Ezali na mama moko, to pe tantine moko, âge ya 40 ans d'âge. Kombo na ezali bongo Ani, mama Ani. To pe ya Ani, bon, ba mesa benge kaka yaya, ezali na onka bongo. Ya Ani. Ya Ani wana, cher abonné, azalaki femme forte. Azalaki na ba boutique. Azalaki na ba maison d'habillement. Azokende Chine, azokende Turquie, azokende Dubaï. Et là que bengami vraiment business et pas ya ni wana ezalaki vraiment et là comment un pamba pona ye alaki makasi ya kosala akini makasi na kosala business ko luka mbongo alaki fan moko te ya barika ko vanda non mais o ebengami lisolo l'histoire d'amour o to lobako loba awa histoire d'amour ezate nana ko bete histoire d'amour akomaki na quartier bazotonga ye. Même, voire même grande sœur naye, oh eza bongo ya Marie. Azotonga, azopese toujours, azotonga te mazo pese ba conseil. Abileki nanga 40 ans d'âge. O luka kaka mbongo. Mais oko luka te mo mutu moko boza pe partenaire na yo. Oko luka te ma jomo bo eto ko luka te mo musunga moko te liboso ni pembe na yo. O bien que soki mwasi azata na mbongo. Mwasi soka za na mbongo. Mwasi soka za bilamba za makambo nyonso mais soka zangi mobali. Ezalaka nini, cher abonné? Souci ya mikolo na mikolo. Ah oui? Ah oui. Ozomona ke azalaki na mbongo, aosaba démarche, asa makambo loko, azalaki na molongani te. Ya niona pe soka vandi na ba air moko bona ba minute azokanisa pe aloba ah. Mais batuni ba otonga na quartier. Ba camarade nanga basi babali. Mais nga moko eloko nini ba jope ba mona ngate. Est-ce que naza mabe malgré naza na mbongo? Est-ce que naza mabe amitali oui, Azabel. Azape na taya bien. Azape kitoko mais pona nini ba jope ba mona ngate, ba jope ba okipe ngate ba ochanga kate. Est-ce que naza ba mari de nuit? Non. Aba ko s'inquiéter. Mais suka iba ko sa depeka iba frapper na motema. Ba frapper na motema comme un peu ba souci mais aba ko continuer ka koluka mbongo na ye aba ko continuer toujours ko ça ba voyage na ye malgré ça les moi souci mais
Mais aluka kaba mbongo na ye parce que nayokanisa mama ya biso tiala mwana molingo na ye mpe ma na kimia alobaki yango mwasi suka na suka ata aza na makambo nyonso soki libala ezangi yo échec. Ah oui, échec total. 40 ans d'âge, sans mobile, sans fiancé, sans Joe, échec. Yango eloko ebako komela ya ani na biso. Mais ya ani comme ma maman moko boye, moi langue, moi français. Elle dit ah non, il faut na yekola cours, na kota cours ya français. Na yekola langue. Na ba voyage na osala kuna na yoka kwa comme le quoi moi complexé mo boso ba ninga ba so na français nga na kokate boye na ibaka ndenge nini ya kosolola na bato mususu la musuku kutala ba na mboka ba pani na kina suma bilo na ngai. Aluki professeur moko boye un papa, un jeune papa, aluki professeur akutani na bango akutani pe na ye a proposé pe ndeza awa nazana besoin na yeba français. Parce que français nanga eza na ba difficulté mais na linga yeba français na yeba penza ngo bien mais parce que nga za mutu bon ayeza kete même nazaka mutu oyoyo nazala besoin nango vraiment na yeba ka français abombelaki ba faire na ye abombelaki professeur vie na ye caché vie na ye ba continuaki professeur pe anzimaki ba yokanaki pe frère o akoyi ko ba kopesa bana nde ba yokanaki ba mwana bango professeur pa bandi ko ya na ndako abandi pe kopesa baku abandi pesa yani baku abandi pe koyeba je suis tiye biloko na nyonso abandi koyeba ngo akomi pe soko voyager ou bien pena moi lisolo be na français azalaki capable ya kobeta lisolo na français mais na kati na ye soko avandi yaya na ye so bakute na yaya na ye eza ya mari aozala toujours kala ba dérangement okobala mokolo nini okozala kaka boye mwa sata aza na mbongo suka ifa kota ndako ya libala oui ata oza na babiloko nyonso mais suka soki mobali aza yo te ekoma lisolo na bakamarade bata quartier babandi kotonga ye yango kaka mbongo oza kaka femme d'affaires oyebi kaka koluka mbongo mais oyo etangami bajo oyo etangami libala okoka ngo te mpo na nini ekomaki lokwa moko seka ekomaki lokwa mwa gênant moko boye oyo banaki kosala ya ni na biso mais avandi alobi mais professeur opaza bogara sikoyo natuna nona meka nano ntango ayo opesanga cours nameka nano oyeba nano kati na ye vie na ye koyeba nyonso te me nayeba kaka aza marie aza na mwa copine aza mwa awuti na famille nini bona bo ezala kaka mbala moko nini kotanga esi bakabwani ti abandi na professeur bayebi professeur to pe tanga aye wana babandi pe kosolola bi te ngai naza na copine te naza simple professeur napesaka cours na première secondaire ti deuxième secondaire akompli baniveau ba sixième des humanités wana te asukaka na première seo na deuxième seo un simple professeur salaire na ye ekokoma pas même ata $200 yebaka na Kinshasa ngo ya biso oyo cher abonné salaire ya professeur na ekoma $200 te mais asalaka kopesa bacours wana mpona kaka esunga ye azanga mwa pantalon te mwa mafuta te ya kopakola mwa lait de beauté te ya kopakola mwa eloko moko te kaka ya kozala nango batalaka kaka mais yani alobi bon tosuka wana topesanga nini cours comme ça tosuka kaka wana etant kaka ayoki kaka makambo nyonso ya professeur na alobi ti yani mpe akei akanisi lobi nango bakutani lisusu babandi esu lisolo abi professeur na patuni ye abi bongo oyo mpe otunanga oyo bongo oyo mpe abi wi nga mpe malgré nazali boye na age mais nga mpe naza nanu na mobali te naza mpe na kope te naza mpe na mutu moko te ke oyo nga na ye mpe tobimaka abi bon siko tosala ndeni bon yani mpe abanaki baavance na ye mais mwa mobali tonton na biso azalaki na mwa béhésitation tala kaka kobanda kotia mwasi litoi aza na eloko te likonda na poche eza te abana otia mwasi ngo litoi apesa ye nini bon
Chers abonnés, il y a FM Télévision, il y a Annie, na professeur, comme une histoire d'amour. Lisolo, il y a bolingo, et betami. Il y a Annie, alobi non, ngai na kosala nyonso. Côté mbongo, c'est ko s'inquiéter te, na ko déranger te, parce que naza na bambongo nanga, naza femme d'affaires. Nakenaka Dubai, nakenaka Chine. Nasala makambo zo ba Turquie wana, et comme nga nzela simandako. Mais na ba koluka bolingwa solo na zwa. Parce que naza na besoin bolingwa solo na construire foyer na ngai. Lobi ba benga nga maman. Mais na lingi to salango to za mikolo déjà, mais to salango mutu moko ayeba te, eza secret ya bolingo na biso, ya makambo na biso. Professeur po na ye amoni pe abeti na libaku na zelo tala kaka nzele moko boye aye na ye ayucha makokine nyonso anje po na bozo aza na yo po na bona boye. Omona ke ya Annie professeur wana alobi oui na sa makambo kwa pe mwana mobile. Chers abonnés ya FM Télévision, bakenaki pe mwana na famille, près d'autres salami, coutumier salami, fête fête, il y a des fêtes et des fêtes, mais wana plein de des fêtes. Ya Annie wana azo bimisaka bambongo, azo bimisa bambongo na ye, coutumier, religieux, civil, biloko nyonso réception nyonso leki ki tokos cher abonné FM Télévision. Mais na secret ya mwasi na mobali na ye, ya mwasi na mobali ndenge ba garder secret na bango, mwasi oko remarquer te ke mbongo nyonso wana ya ba fête ewuti epa mobali cher abonné. Leso ya tirer za pesi sur place wana. Maman nanga, tante nanga. Respect moko banaki kopesa professeur wana. Ce que oza mupaya ukosi na ndako wana, oyeba ke professeur wana kaka ne mutu. Azo simba yani, azo sombele bilamba, azo sombele bakabelo. Nyonso elo baka kite mobile. Ya anyaza ki soumise avec professeur wana. Okondima kutu te ke ye mutasali be fort nyonso pa makamaliba neza réaliser. Azaki toujours na soumission avec mobile na ye. Azo respecter mobile na ye. Aotia mobile na ligne na ye na place na ye ki mobile. Azo kitisa mobile te, azo finga mobile te. Laisse sous ces place wana cher abonné. Ba papa ba tansi na ngai, ba maman na nga o baso landa ngo balingaka FM Télévision na oyo bozo landa biso au cœur de l'homme. Motema ya moto sanduku cher abonné. Motema ya moto sanduku. Toyeba ni bilongi kasi mitema te, Histoire d'amour ebeta maki makam nyonso esili. Premier mois, ya Annie wana a concevoir te, deuxième mois a concevoir te, une année koki a concevoir te. Mais nzambe yo sala grâce na âge ne pe ndenge kumaki déjà ba 40 ans ki ba 41 ans. Nzambe yo sala kaka grâce et comme na deuxième année na bango ya mariage, ya Annie a concevoir. Mais ko concevoir ngo lokola elukile ndengambo. Bazema ba caprice. Zema ba malade. Zemi moko boko supporter te. Akomi faible. Akomi sous makasi te ko voyager ko mata ba avion, ko bela pamba, cher abonné. Abina osuka wapi? Ngam na misana nga ko bima. Na misana ko mata ba avion, na misana na boutique, lobi na ke na maison, lobi na ke kuna, ko sala bevater, ko tala ba nani na ngandi bazo sala. Batu na ngandi bazo travailler. Non suka wapi na bazema maladi boy, zema makolo ko vimba. Non suka wapi. Mais bolingo la bango banika toujours ko continuer cher abonné. Docteur a ébicié accueilli na ko consulter docteur a ébicié, il faut ko éviter ko sala misala makasi. Il faut ko éviter ko nguzama, ko kombola ba kombase, il faut ko éviter ko tambola, il faut ko éviter ba moto, il faut ko éviter biloko docteur a ébicié ke pina il faut éviter ba biloko nyonso parce que ndenge docteur ndenge atalela ki kol na penza zaki makasti. Cher abonné, ya Annie azongi na ndako ayo partager na papa professeur alobi ne docteur nga ebisinga ibangisinga sinon te zemi oni na obatela ngo betaka na âge na komi so na seme bimi na ebite so na concevoir na âge nini na ebite mais
toluka mwana musala wana professeur comme lobi dans ce cas toluka mwana musala asunga babiloko nyonso tâche ménagère ya anya lobi non mwana musala eza dépense mbongo ekepa mutu musonga na yebi te non mbongo na ngai nalingi nasunga kaka ndeko na ngai motema ya moto sanduku cher abonné toyebani bilongi kasi mitema te ya anya lobi non tika na benga cousine na ngai na professeur Bandundu aya osunga ngai comme ça domestique wana ya kolala aye lundi azongi dimanche azongi dimanche na pokwa la musu ba $400 ba $300 ekokwea ka wana mais soki ezokende na poche ya cousine na nga ayebi ndenge nini ya kosunga mama na bango ayebi ndenge nini ya kosalisa bandeko na ye baleki na ye cousine na nga yaka yaya futa biye na ya ani mpe na bonne volonté ayebi ke mwana ya mama kulutu na ye propre cher abonné ya FM télévision ya lisolo te o cousine ya musika non cousine na ye propre awuti Bandunduville aye na Kinshasa akomeli biso na Tchangu na district ya Tchangu na commune ya Masina première fois cousine na ye ozalaki bongo comme ezalaki Sarah atali ndako non ndako ya député me ndako ya nani nzoka ne ndako ya cousine na ye ya ani femme d'affaires okasa lokola ndako ya ministre okasa lokola ndako ya député ndako ya mutu moko bwa tombama ya sénateur mais eza ndako kaka ya femme forte parce que ya nyona azalaki femme forte babandi mpe cousine na ye abandi kolula double salon TV te mais 2 TV 3 congélateurs azalaki mpena biloko ebele ndako ezalaki kano cousine azovanda mais oyo ezali ke mpo na ya ani na mobali na ye ke baswana boye ngami na sala nde ezalaka ba jeune fille mosusu bamama mosusu bazalaka mwa discussion na papa discussion na mobali boye yo oloba na nga nini ngami na sala mpo ozala soki nga te mais yo olingaki ozala non il y a aussi des leçons à tirer cher abonné mama na nga bango bazalaki na bolingo nde bayi korenie respect bolingo solo nde banaki korenie ata cousine na ntango ayaki abakosala kutu te ke ya ni abakosala kutu ke non ye nde moto afula mobali na ye ye nde moto asala mobali na afasona mobali na ye afasona jo na ye abakosala yango te ke eyebana ambiance totale nde bakorenie na ndako wana cher abonné babanaki kovanda bavandi ye azokende ka makambo akende kaka aire nyonso na epa docteur na ye azolandela ye aire nyonso epa docteur na ye azoconsulte ye parce que abanaki kobatela oyo ezali grossesse na ye cousine na mama na bango kuna na village mama na bango na Bandunduville mwana azwi telefone mwana nga boni mama toza malamu cousine na yambaki obien yani oui cousine na ngai yambaki nga malamu tozovivre na biso mpe bien baza mpe bien baza bato ya bolingo mama ifo mona yani na mobali na ye eza couple moko ifo kobetela yango maboko eza couple moko malamu eza couple moko kitoko nga mpe yaso nakutani mobali ya boye mama nayebi te ya solo mama na bango lokola mutu aza kaka mutu cher abonné mutu aza kaka mutu à chaque fois soki mama na abenge na Bandunduville azosalela bavideo bapele video lakisa nga chambre na bango alakisi lakisa ngai cousine alakisi cuisine lakisa nga salon alakisi salon bapele video mama ya nui aza na mbongo ya nui abala mobali ya mbongo cher abonné se comprendre ndenge tobandaki na débit na ndenge tozokende na biso koshite en tout cas ya nya bala bien mama soko moni mobali na ye aza na boga tutu biso ba jeune fille tolinga ba boga tokoya pona ba boga ba mibala ba costo ya mbisho batonda ya nya za mobali kitoko ya boga de deux ya nya za mbongo ta mobali na mobali penza aocha à l'aise mobali penza oyo te singa tuna zo mobala boye
ba appel vidéo eke zongi. Ba appel vidéo maman neko na Bandundu ville eke zongi. Maman zui makanisi kuna na Bandundu ville. Abengi mwana ye. Abi mwana nga. Kozala zoba te. Nga maman na na Bandundu ville. Baleki na yo baza pe na Bandundu ville. Ata leki moko bimisi mutu. Aye ata na Kinshasa. Mais yo oye na Kinshasa. Fongola misu. Wana eza Kinshasa. Fongola misu. Sala tous les moyens. Mobali wana. Ozwaye. Nazwa indenge ni mama. Akoma yo. Parce que biso pe tokoki ko bénéficier na sima na yo. Mama. Makanisi nini ya boye. Makanisi uti wapi mama na nga. Mobala ya na nga. Boza ba ya moto boza ba ata ku boza ba toza ba cousine mama. Na kusala na ya nite. Tandi nga futeli nga billet na famille toza ebele. Mais ya ponika kanga na kusala ya nite ta pesa na makamu azana bazemi na ezo sali déjà ezo bazemi na ya sali déjà pasi. Bazemi na oyo azobela pamba pamba. Cher abonné. Suka suka mwana zaki soumise na maloba ya mama na ye. Tanti na biso Sarah. Alaki toujours soumise. Alobi. Maman a raison hein. Nga pe fona boule hein. Pour na pe jo pe na kuko ma pe jo na nga hein. Nga na hérité makambo nyonso hein. Bazoli nga pe ndaku baleki na pe bandota ba école bien. Te, nga pe no fungola miso maman a raison. Cher abonné. Sarah a bani ko draguer mobala yaya. Yaya la musula musaki hôpital. La musu docteur kangi te okendete moi 2 jours, moi 1 jour azongisi kaka bongo. Omona Sarah a bani ko draguer mobala yaya. Te ako ise mayanga. Cher abonné, laissez attirer PC sous place wana. Azo sala kaka tous les moyens. Azola tamabe, azola ta sexy. Blamba transparent. Ba regard mabe, ba regard séduction. Pas quoi ça mobala yaya. Koke kotandela mbala yaya bambetu soki yaya za na hôpital akokutana mbala yaya mbetu la mususu na ba 21h ba 20h ya kotandela mbala yaya mbetu azula ta mabe nastu asa pina a préparer pe ba arme na biso ba basi to préparer ba arme pona koisa ba mibali depuis na osa pina arme na pe lelo pina na préparer ngo tanga ko ya comme ça akoya mayanga mais papa professeur a banaki toujours mais ba mibali baza ba avance ba comprendre ka moi so a makanisi mabe abakoza bi nga pina professeur na soki na sali yango soki naza zoba soki naza mayele te na onyoso ani asaleli ngai na onyoso ani na mwana mwasi bizali malamu boete lokwa ani mwasi aza humble. Moi, ça a mayele, femme forte. Moi, ça a une soumission, respect. Non, 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 basa bouete. Tala mobali, a défendre moi si na mkata motema, maman nanga papa nanga. Il y a aussi des leçons à tirer. Est-ce que ba défendre ka ope na motema? To éviter. Mais papa professeur o ba ko défendre moi si na. Moi ça boy. Pour nga la moni anya suksi basi nyonso na mokili po nanga place a penzana ani ataleki na sali makamoni atali na kotika kwa kushina mwasi na leki na ete na ko bima na ete to kuma mwasi na mbate na kuma makangu na ete papa biso professeur zaki vraiment ferme abakoza pina moi ça se dit ngate akoza ngate abakoza sala ngune na tongo akena école na ye azongi na ebutu kaka alie biloko na lalika bongo ba konjika na bolingo la musaki otika ya ni na hôpital azozonga kaka bongo esali ba 1 mois mwana azwi téléphone Sarah azwi téléphone abi maman mobala ya ni aza vraiment mobali yoka réponse apesa mama bango mama mobala ya ni aza mobali ya solo Maman na sali nyonso oyo mwasi akoki kosala. Maman na préparé ba minduki nyonso. O mwasi préparaka mpona koséduire mobali. Maman na okomaka te. Maman na ozana toujours incapable ya kolonga mobali yani. Maman na zokoka te. Noyeba te. Ese nzoto ya mbala yani salaka mama.
Atu na mama bango lisolo ya aza bandundu ville. Cher abonné. Vraiment. Atu na mama bango lisolo alobi est-ce que nzoto ya mobala ya ni esalaka? Parce que nazo sala tout maman. Nazo sala tout. Oh coupé, oh robe de nuit, oh nyonso na osala mama. Nazo koka kaka te, azobwa kisanga kaka mama. Nasala lisusu nini? Maman nalobi est-ce que ya solo Sarah? Est-ce que solo ozo draguer neza boki kotanele bambetu? Eza ya solo abi non maman. Nasali nyonso. Oyo mwasi akoki kosala kwa séduire mobali. Zéro. Alobi nga naza mama naza na bandundu vanda kimia. Tokoza solution nango. Mama okoza susu mwana tuni mama okoza solution nini? Abi oza mwa muke vanda. Tokoza solution nango kala nini te. Motema ya mutu sanduku cher abonné. Toyebani bilongi kasi mitema te. Bandeko ya musika te, bandeko pembeni. Toyeba mama na bango ake kokota maison. Oba ba ndako ma papa moko boye asalaka mama miracle na ye anganga. Ake kota ndako anganga. Motema ya mutu sanduku, motema mutu mutu. Zambe ake kota nganga. Abi non. Lokwa mwana ngai ako kolonga likambo te, bobalo tozaye kaka. Akoti nganga. Après toloba kaka ba mikoleleki eta ya maman na biso Annie e bani ko changer. Zema ekomaki 4 mois. Eta ne bani ko changer. Ekomi malade lelo. Madame malade lobi, malade lelo. Baki na hôpital docteur ebisie ake esunda kote apanda ka na hôpital ti akokoma malamu. Mais ata komi malamu akomaka malamu te. Ba docteur basali transfert balobi te bake na hôpital munene. Ba na hôpital munene balandela ye. Bakomi na hôpital munene ya Kinshasa. Yana biso. Cher abonné. Motema ya moto esali pasi na motema. Douleur. 2 jours après avoir komema yana biso yani na hôpital munene. Yana biso yani atikaki biso. Na hôpital munene ya mboka oyo ya Kinshasa. Quelle douleur na famille. Quelle douleur na mobali na ye. Quelle douleur na bao bayebaki ye. Bata quartier. Na ba travailleurs ba ko travailler ba maison na ye. Quelle douleur. Et puis ça qui passe dans mon thé ma chère abonnée. À qui la faute? Cher abonné. Papa na biso aleli. Mwana mobali azolela lokola mwana mukie. Abi non. Ani na ngate ya koyiko bunga te. Ani na ngako kende te. Ba bengi famille ndenge nzala ba démarche na kota mutu na morgue. Famille pe ba ye, basali ba démarche non so. Ba kotisi na morgue. Samwe panzani. Mutu nyonso azalaki na mawa na mutema. Mutu nyonso adeni. Wani mokili boye. Mwasa batu. Mwasa kitoko. Mwasa makasi. Mwasa ki gentil. Pona nini mokili eza boye. Nana sali biso boye. Yaya na ya leli. Mobala leli. Abumisi. Muta mutuya. Muta malunga. Cher abonné. Sorti à corps et bimaraté. Sorti à corps et bimi. Et salami. Excusez-moi. Sorti à corps et salami. Tolela kate. Bakepe kolela. Baleli. Muta kunda makate. Akundami. Matang esila kate. Esilami. Esili. Ozila kaka. 40 jours ekoka. Mais 40 jours ekoki te. Mais masaka kaka na matanga na famille. Na minute soto loba. Matanga ezaka na famille. Bayaya banoko baye.
Voir même na mama kulutu na ye wana oya banduluvi mama basara ayaki bato nyonso bayaki ya famille baye na matanga bavandi bon mwana biso abengi mpe famille mobali mpe bazalaki wana mobali mpe azalaki na bandeko na ye matanga mpe esalemi le deux famille ntango bakundi le deux famille mpe baye wana bakomi ke na ngonga bakabola babie na bango loko basalaki mariage civil bakendela liboso ya leta fale bakabola babie na bango mobali momoko azwi parole alobi abi mama na kombo ya nzambe ya likolo naboyi makila ya ani elanda ngai to mpe molimo na ye ngai nasala ata eloko moko te ti tokomi na niveau oyo o prédote o civil o religieux o bareception nyonso wana ezalaki ngai te ezalaki mwana na bino nde mutu asalaki mwana na bino afasonaki vi na nga ti lelo mpe bobenga nga bokilo boye na boye nga moko na mbongo nga nazwaka nakoki te kobala mwana na bino nde mutu afasonaki ngai mwana na bino mutu abaya kosala nyonso voir meme ndako oyo tokofutela oyo eza mwana na bino mutu abimisa mbongo ya garantie mwana na bino nde asalaki makambo nyonso lokola mwana na bino azalaki na problème azalaki na posa ke alukaka partenaire basala ne vie abotisa ye yango wana nandimaki ezalaki koyokana ya biso mibali nga na kozwa eloko te paske nga natya eloko te mbongo nyonso eza ya mwana na bino ani bango nyonso etone bango nyonso bakomi kobimela ya solo wana en tout cas uza mobali malamu bamisusu bafélicité uza mobali malamu bona boye ntango papa na biso professeur alobi bongo na suka abi ngai naza maboko pembe natina ngai eloko moko te bafamille loko batali azalaki na mwana na biso bazwaki na mwana na biso alingaki mpe na bolingo ya solo nde balobi te zwa mbongo ya garanti na ndako oyo bobaya kofutela zwa mbongo ya garanti okopeso mpe na biloko ndambo ya ndako okende mpe kosala foyer na yo nde mobali alobi loko ekufi na monoko na mitema na bino mama basara atie maboko na motu alobi soki nayebaki soki bato batuni ye soki oyebaki nini abi bandeko na nga bana na nga baya bandeko na ngai bolimbisa ngai tolimbisa na nini osali nini mpo tolimbisa yo nde abandi kolela o bolimbisa ngai nga mu nakendaki ndako ya nganga nakendaki ndako ya nganga nde nganga nalingaki nalongola ani na mokili paske mwana nga nde moto areni na libala wana paske mwana na ngai na bakosala tous les moyens mérité na libala wana namonaki jalousie ekotelaki ngai nalingaki mwana nde azwa mobali wana azwa bomengo wana azwa ndako wana bato nyonso etone bato nyonso babandi kokangwa bato nyonso babandi loba na mwana ndeko na yo na mwana ndeko na yo propre ozosala osali yango bomisi mwana yo biso okanisi kutu eza nde makambo kutu baminganga soka nde baminganga te eza yo nde motu kai kokota ndako ya nganga na miniti oyo famille eza ya kopanzana famille ekomi na deux camps bato misusu balobi balimbisa ye moto asi akufi balimbisa ye singa famille ebelanaka mekatanaka te wana aza mama kulutu bana quartier batelemi balobi mama wana ifale batomba ye bato misusu famille misusu kote mosusu balobi bakanisa ye akende prison asala prison toyebi te yango mama Marie aye kotuna biso motuna aye kotuna biso conseil topesa ye conseil na situation oyo motema ya mutu sanduku toyebani bilongi kasi mitema te cher abonné au cœur de l'homme ekomemela bino kaka toujours ba histoire ya bosolo ya vrai tala histoire oyo ndenge eleki cher abonné oza na likanisi totya makanisi na bino bokomela biso ndenge nini mama na biso Marie akosala
na mama ya Sarah oyoyo akota kinganga pona ko boma maman na biso Annie. Chers abonnés, vraiment, tous avez besoin de ma bino. Merci beaucoup pour l'attention bino. Chakina au cœur de l'homme. Merci beaucoup de partout. Merci beaucoup na réalisation. Merci beaucoup na caméraman. Fali Matoko. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na mon coach que j'aime bien. Papa Langani pas bien en Kiamvu. Merci beaucoup à mon papa, pasteur Jacques Kafwa. Que mon Dieu te bénisse de partout, de partout. Merci beaucoup. Na batunion so oyo otraki attention na bino avec biso ozala likanisi pe ngo ya sur place to koyamba yo ozape na makanisi na yo komela biso tikila biso message to koyeba ndenge kozwa ngo pona to pesa mama na biso Marie conseil. Merci beaucoup na bino to kutani au prochain numéro. Bye. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. La quatrième émission na bino, bokoza ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa.